C'est parti, très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Amoureuses et amoureux, il y a découverte Nakati ya Mbokanabiso, la République démocratique du Congo. Alors, les autres na Essengo, il y a un micro pour sa caméra na biso pour na kolobela mingi njili brasserie. Alors, c'est un nom où il bimara mingi na minoko ya batu. Terrain où ils allaient présenter na njili brasserie, osawa pe na njili brasserie. Mais oyo mingi sokotali d'une manière administrative, ils allaient nango na quartier mon côté za na kombo ya njili brasserie, mais kasi ezali kaka lisolo ya esika oyo société ya brassicole ezalaka nezwa référence wana. Alors caméra nange komi wapi wana nazali kobanda na commune, donc je nazosali voyage oyo na bandi yango na entrée ya commune ya njili na commune ya Kimbantseke esika bozomona na bilili sikoyo esika caméra ezwami bongo tokoma pe na kati ya commune ya Nsele. Donc ils allaient vraiment na bakade na trois communes wana oyo toleka kuna. Donc esika caméra ezali na Kimbantseke mais mingi babenga rango nzela kaka ya njili brasserie. Esika bozali omona caméra na ngezali koleka esika moto ko ezali kokende soko tali yango ngotuna na internet pour noyeba yango foko ma route sanda parce que ezali vraiment ko ya okanga mingi kasi na route sanda oyo ezali na projet oyo kokende na nzela bozali bomona na bilili très cher abonné de Fantastique Info pour na kokende tina comité na kati ya province ya Congo central. Alors déjà na kati nzela oyo kokota na province ya Congo central il y a une rivière oyo ezali comme même sur la carte il y a province ya Congo central, c'est-à-dire cette rivière là qui sépare la ville province de Kinshasa et la province du Congo central, et c'est bel et bien la rivière Dingi. Alors rivière Dingi ezali rivière oyo ba rivière ebele et bois qui est pas na yango loko la rivière ya Wungu et bois qui est pas na après rivière ya Dingi et que boka mai na yango na carte ya rivière ya Njili. Donc ce sont des informations ya koyeba ngo mingi très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Donc là, nous allons continuer toujours dans la Katia commune ya Kimbantseke. Donc je vais avancer pour nous recommander la Katia commune ya Sele. Donc pour voyez baka ba commune et ba commune ebele zali ba voisine entre autres la commune de Kimbantseke ne mara directement pe na Katia commune ya Sele. Commune ya Kiansia ya commune ya Njili et kangami na commune ya Kimbantseke et commune ya Kimbantseke et okangama na kati ya commune ya Njili. Donc nous avons la Njili brasserie oyo d'une manière administrative dina lobby ezali na yango te omona bato bisusu ba ajouter na Google Maps information ya Njili brasserie ya Njili brasserie mais kasi ezali kaka référence pe ezali arrêt de bus oyo tolingi tokoma yango babengaka Njili brasserie. Voilà tokomi na Farmalola à quelques mètres oyo tozali kokomela na Njili brasserie. Mesdames et messieurs, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision, au besoin de la bilili sika boutique monene ya kenkeliri ezali oyo o ezali vraiment référence pe ya monene soko ina njili parce que omona yango ezali sika bengaka arrêt Njili brasserie. Donc yango ezali arrêt Njili brasserie nde tozali ko talisa notre cher abonné de Fantastique Info to komi yango, mais on voulait vraiment toi avancer tout comme na bamboko ezali un peu à quelques kilomètres. Il y a un arrêt de bus ya Njili brasserie. L'arrêt de bus ya Njili brasserie sur komi yango sosi le boko ya gauche et sika zali ko kende banzele ya sika sika cimetière ezali et sika quartier 4 ezali tiko même na buma. Donc awo ezali malamu ezui ya valeur oyo soki to leka ki a dans 3 ans ce n'était pas comme ça ne bozali komona bête bozo komona goudron boye bozo mona macadam, c'était pas le cas. Ezalaki na nzela moko ya pasi ya Rosaranate, même si macadam ezalaki. Donc toujours avancer. Alors ce qui fait mal, je voulais vraiment commenter ici, ezali basé le oyo, ezali ko boakama, ils ont ko boakama après la pluie. Tout ça bien la carte la saison de pluie, ils ont continué même si to komi na le 26 boye, mais il y a toujours des pluies qui continuent. Donc vous voilà basé le ezoko là, ezoko ya boye, ezoko taka na loboko ya moisi, ya macadam. Mais il y a personne, je dis bien personne, ils ont la chef de quartier, ils ont la chef de Yari, ils ont la même table bourgmestre et Moko,
moto mpona kopense ya kolongola yango kuto basala esalemi ata 2 ans te ezokundama parce que mabele ezali kokoya wana très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Donc nalingi à travers cette vidéo pour réveiller conscience na biso ya kosala quelque chose mpona soki mbula ebeti esengeli biso baisation tolekaka na nzela oyo ata na pau ya kolongola nzela etikala ndenge bozali komona na bilili oyo ma. Alors nzela oyo ekei ti comme j'avais dit ekokatisa mai ya dingidingi okoti na Congo central bamboka liboso bandi wana kokende ti kotourne kokoma sanda ndenge ezali bana kombo ya route oyo abingi yango ezali route sanda. Donc ce que nous avons internet là bolukaka omona beta route sanda omona nde yango na Google Maps ko beta ranjili brasserie ozala na ba registrement moko oyo ezali nango ya l'état tema beta route sanda na Google Maps na yo ndoko mona nzela oyo. Donc nzela ekei na bamboko ebele mboka ya suka awa pe ezali kaka dingi wana. Donc soko wuti village Manenga akobi dingi apoko ta Congo central botala bino moko très cher abonné de Fantastique Info zelo ekundi vraiment nzela moto akobongola akolongola ngo azali te vraiment. Donc ça fait très mal na livre ma vidéo sur conscience ya biso oto le karon pour la kobongisa botala ndenge nini mboka esiko ezali kitoko grâce kaka ya kocha nzela ma et puis si sourire ebele koto na population ezali bamboka ebele ezali awa bambolo gandampio bamboka ezali kuma ebele oyo boyebi oyo po yebi yango atyela yango na commentaire ekozala malamu ma. Donc volontaire bon ça manzelo soki continuer partout na ba milliers réguliers tellement émission na biso le bela mingi ba milliers urbano rural ya ville province ya Kinshasa yango to linga to data bino lisusu image ya route sanda o bandi kumia benga ranzela ya njili brasserie mais alaka route sanda très cher abonné de Fantastique Info vidéo na biso c'est pelisio to sengi na yo meka ko s'abonner pour partager vidéo na biso sauver moyen de soutenir biso ezali soutenir biso pour continuer conseil la bino ba découverte ya kitoko na ba milliers na biso oyo ezali reculer et nous croyons que tozali na kati ya projet ya grand Kinshasa ba milliers nyonso ezali rural oyo ekozwa sens mususu ekozala langi mususu soki kaka banzela ekoti vraiment Zambe apambola mboka na biso pe apambola bino wala ya Fantastique Info Télévision oyo ozali kolanda biso. Alors je précise encore awa bozomona na bilili naza na route ya Sanda mais kasi nazali na commune ya Nsele. Donc commune ya Nsele yango wana na loboko ya mobali so okati mai ya rivière Njili ozala bongo na commune ya Mongafula. Donc c'est un peu ça. Donc vous partagez vidéo et aussi ici vidéo na biso na nzembo kitoko ya Fantastique Info awa ezali ya ki boulevard ezalika benga radical route du 30 juin. Et ce que zaki ngomba makasi ya kosakana te me bandeko basala mosala babongisa yango bato bakufa ebele par rapport ya ngomba oma. Donc eza mosala ya kosaliwe yango tolobi tokoloba ti mboka na biso ekobonga nde tokokonte bavide na biso Nzambe apambola bino tokutani mbala ya nsima. C'est votre humble serviteur ambassadeur de la terre Lucien Bokite. Bo s'abonner, bo partager vidéo et vous allez esengo mpona biso kosala biso ba découverte malamu tolobi bye.